2002, je ne me trompe pas. Wana Banyamulenge bazana port académie. Bangonde bazana ba commandant à l'époque. Bazana lamba ba desona masango basangisa bien ngo vungule. So ba lambi sko exprimer za biloko moko ezaki nzoka za biloko moko. Ngana banzala na ngana leki na moni mutu azate na zina die. Abetanga lisasi awa donc na kokima. Nazo kima bakanga ngala betinga lisasi awa na koya ki tout ça. Na tikaki na pota. Loko lebe baki makasi tout ça. Baye ko lukanga su na hôpital, abandi ko lukisanga na kimo hôpital na kena mboka moko abengi kabimba ezaka na cemetery ya Kalemi. Kuna na kiko fanda abandi ko lala pembeni ya izini wana. Nde na yoka mongongo. Ezaki mbule ezobeta na lali douleur pasi lokolo donc ebandi ko pola tout ça. Nde na lali libanda. Azeko ko lala libanda oki mongongo na mia. Kombo wa para ba pesa nga komo nga Philippe. Comme l'état Philippe. Le Seigneur. Parce qu'il n'a pas musulman. Mais mon coloana na yoka mongongo ebenganga na kombo Samuel. Mongongo ebenganga Samuel mwana na. Na fongoli miso mbala liboso na moni mwinda. Ezali butu mais na moni lumière à makasi. Na bezani na kangi miso na petite pongi. Na la sur benga pour la deuxième fois mboule ezobe. Na bandi kolela. Na bisinga nganzambe na benga. Senga nyoso ni na opesa. Moko wana senga ke logo moko te. Atikala ki kolela na olele logo ezulu lisanga na ebaki yango te. Eko la mukana tongo après wana na la mukina tongo miso na ngai fungwama. Je commençais à voir les choses contraires. Akokota wenze boyo kuti mafuta mbila me yo moni yango makila. Wow. Mais comment ki bongo kaka na bane ko mona nde après une semaine Nzamba atindi papa moko azai révérend à 30e CPECO Chabilo Etema azaki très fort na spiritualité Nzamba atindi auti kisangani ayeti na mboka na biso kolukanga nde mutaimanga ba est mafuta omono makila prophétie histoire à prophétie bandandé bon prophétie zaki logo yaki nango ezaki tango na lamuka ki na tongo je voyais les choses à l'inverse na mokilio beaucoup mona batu bazo tambola mais bazana makambo belé soki nzamba pesio miso parfois ekomela parce que zaka su ndenge zaki kalate tala kana nzamba mutu na nzoto chaque fois zo bisele boso nzamba zo perdre babilo mosusu na lamuka ki na tongo boye na bandi komona biloko mosusu donc na moni mutu mais peut-être azola azana ba sabo ngombe na bako oui. Et puis ça mutu ana moninga talinga na miso boye alekisinga na mono. Asa aleki na ye. Donc nga na identifier. Sito na ba côté na biso kuna kindokiza ka makasi. Siko na bane ko détecter siko na ko keta wenze boye mutu azoteka mafuta mbila na nzungu minene boye. Nzuka nga na moni yango makila. Et puis na ye na boaki yango. Ba kanginga ba tuninga na zo mona boye. Na sala ki ba dégâts ebele. Siko avec ça et comment ki na ba moment moko boye soki na fandi boye na yoki mongongo yebisinga na yebisa yo par exemple na yebiso boye à l'époque na bande ko yebisa batu na yoki mutunanga azo yebisanga na yebisa oza boye siko tango na lobi bobi zaka na ba esprit na ye kondira kai papa wana nda yiko yebisanga ke soko yoki boye ba kenzambe nda yebiso. La Bible dit le prophète Élisée a prophétisé pour la femme sunamite à Zumwana. Mais tant que moi na kufi, moi c'est maman et moi na kotuna ya bisinga ayebise eloko moko nzamba la bisangati. Donc Dieu ne peut pas te dire tout, même moi j'ai besoin de la prophétie. Et ça parfois biloko sunga na yebaka ngoti nzamba monte ala bisangati mais mona musala moko na bisanga prophète et za boye ko koma boye. Et puis na zo ngo na tient en considération na tient ba prière. Ko mona ekokisa. Par exemple ko ya na ngana poto. Eza na mama moko azali na balabala nazo kita na mutuka atelemisinga papa boni bien ozala na passeport te na na passeport luka passeport ozo kende poto nzamba azoli nga okende poto azana eloko otangisa ya sika puna naza na connaissance na poto te naza na makanisa okende na luka ngata poto angote tango na ye nazwi mama moko azobelisa mobali na ye alingi akufa babimi na hôpital balobi te mobali vraiment c'est fini pour lui mama benga na téléphone na mbete hôpital devant ba docteur na bondeli pona papa zongi bazongi sesu na ba soin ba ti di paralysie mama abi papa na lingi ka oya obondela pona mobali na
sur place. Maman a un passeport. Papa n'a tini mongo passeport besoin. Papa n'a tini mikanda boye. Monique biloko ezwami na facilité. Après na poto na facilité. Maman tindi bien na zu vol na eti awa. Na kosala mosala après na sisi na songina. Pour dire que ezala biloko mususu menzamba ko révéler ngate. Mais akolekela mutu mususu ayebisi. Nous sommes seulement, même moi, je ne suis pas seulement spécial que Dieu a le bilan chaque jour des arabati. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune. Bonjour, bonsoir, merci pour la confiance dans la considération au Salabiso. Vous êtes béni, votre Labiso partout dans le monde, merci pour la confiance. Tu sais, nous dans la société, nous dans l'événement, nous dans le concert, nous dans l'album, nous dans la barbecue, vous hésitez à contacter Biso pour la promotion et bah activité na bino tout ça wana. Dès que c'est la bande de nyonso, oh il va passer Biso confiance. Promotion. Tout ça na Kilelo avec Nikes Bayaka, donc on sera disponible le 14 février dans la plateforme Nyonso Nzembo ya Nikes Bayaka sika o ya sali azobenga ngo Kilelo. To zelango biso na bino mabuka ko funga ba parisien ba zelango mabuka ko funga ma Kilelo avec Nikes Bayaka. Vous allez connecter branché dans la plateforme Nyonso ya téléchargement avec Nikes Bayaka. Son Excellence Monsieur l'ambassadeur Gims dans la scène musicale le 21, le 22, le 23. Et puis, nouvelle date bimi, déjà, nouvelle date bimi, na Paris, la Défense Arena, Azana concert le 20 décembre. Concert à Gims, Mindele, Balika, Noir, Nebele. Mais la ligne, cette fois-ci, Congolo, Botola, Rabiso, Bosomba, déjà billet, il y a 2025, le 20 décembre 2025, na Paris, la Défense Arena, Congolais, tout ça, les forts, tous les canons, Mindele, Nebele, cette fois-ci. Bosomba déjà billet tout que soutenir mon amboka mais c'est l'ambassadeur Gims Oeza concert il y a moi autoza le 21 le 22 le 23 février na kati ya la scène musicale avec mon amboka Gims na l'autre avec Queen Saya featuring avec Maestro Deboule ça déjà na Sola Vérité Prod s'il vous plaît to sing na bino ba ndeko to la biso bo kene na Sola Vérité Prod bo s'abonner bo to la nzembo kitoko o ndeko na biso c'est la biso na olota a Queen Saya merci. Jofa Cargo est là pour plus d'infos, pour contacter Bango, pour bosser la business. Donc, au cause à Paris, au Tindi Bilo, on a Mbanzou, et comme il à Paris. Donc, vous contacter Jofa Cargo Fret, agence Yashur, pour na colline Bisso, Sumbi Kitsi, Bilo, Misala, Maramu, tout, Jofa Cargo est à dispo pour na coller Bilo, Bisso. Depuis ça, le Force One, Force One, ils a produit, ils a mélangé la miel, ils ont aidé pour na Mikongo Passi, ils ont aidé pour na mbetu ils ont aidé dans mes produits auto tout ça na bino ba numéro zana so beaucoup contacter pour besoin ba produit ils ont aidé ils ont bigisa bande ko na biso mi bali peso traiter ba maladie bien na katanzo to na biso o eza café cacao donc café cacao oyo ils ont traité ba maladie bien na nzoto peso pesa fox na katanzo to donc bozala nango surtout ba noko botola ka biso ils ont bien pour na biso pour na bino donc café cacao donc yango donc ça très très bien ça nango boloté ça na bango et l'équipe dosité ndi ba bio monsieur ça ya mona mboka donc ça ba produit au Congolais je temps ko sala ngo puis ndele ba valider ba numéro ça na pour plus d'infos vous contacter bango pour na koyeba neni beaucoup recevoir ba carton oyo na banda ko na bino et ko sunga puis ko battre la foi non merci. Bonjour, prophète Samuel Wanzambi. Bonjour, papa journaliste. Bonne santé. Zambazo songa. Balusto mbio na fauteuil jaune, bandeko bota la biso ba linga baye bobota ma puis okoli wa prophète. Nga naza congolais. Na botami na Kalemi, na koleli na Goma. Okoli na Goma. Okomi prophète nini. Ezaki appel na famille ba prophète bazali to uchu puis pour ma prophète. Bon, nga na botama na famille ba musulman. Papa nangaza musulman ya racine penza
papa nanga aza na mwasi na liboso mama nanga azaki makangu na libanda talaka ba papa bazali na bambongo bazaka na bambongo bakasa talaka ka na mwana ya libanda parce que mwasi na ya libala abande kobota ti mama nanga pe tango ba ayoki ke mwasi na yebiki papa zo na mama nanga akanga pa mama nanga pe libota siko mama na ninga spirituel ya kindoki na ninga kindoki voilà donc mwasi ya papa na bino liboso akangi mama na bino mabota voilà mama na mabota ouais parce que papa abande ko lakisa ke soki mama aboti akomi mwasi na ya ndako ok siko akangala libota na ndenga bongo tala kaka ndenge zalaka mama pe ba prière nzamba yeko sunga ye ayeko zwazemi tango azwi zemi mwasi na ya ndako pe asia iti papa ki azana zemi ya lokuta donc comme le gola pas vu information à deuxième ya mwasi ya libanda na ya mwasi ya ndako ok bande ko banga mwasi na ya ndako il a fallu awanga na zemi nanga ti mama nanga bokola zemi yango na pasi koteka ba mai tout ça ayeko botanga tango ayeko botanga amemi ngai papa nanga ayeko découvrir que zemi ya mwasi na ya ndako ezaka lokuta moya ya azwa ngai brusquement comme c'est ça qui est difficile akeko sola na grande sœur na ye wana selon histoire ya mama nazana ba 3 ans akeko sola déjà na grande sœur na ye a convaincre mwasi na ya ndako baya ko récupérer nga et pas maboko ya mama nanga na zonga et pas papa nanga tango baye mbala liboso mama nanga boya mbala mibale baye koya après 2 ans nazana 5 ans nde baye sikoyo koya kozwa nga na ba biloko talaka ni baye kotala mwana mwa bonbon mwa biscuit nzoka na eloko akolia batie su kindoki ouais siko kindoki wana ba pesi nga biloko akolia wana eze ba potopoto na meri potopoto c'est l'histoire ya mama kolamuka na tongo na koma kizengi autiste siko autiste ango takande mwana azana ba 5 ans peut-être akoloba ba récupérer ba tienge papa nanga mama maratre nanga ayebi ke na komi déjà autiste mais azo yebisa papa te za retard tout ça za ma maladie tout ça et bon comme 8 ans naza autiste 9 ans autiste papa Soni azaki directeur ya SNCC na Kalemi bato yebi Kalemi eza na professeur Tanganyika eza na société na à l'époque ezaki na mbongo lokola SNCC siko Soni ya kozala na mwana kizengi na ndako baye kosala complot papa ke émission maratre nanga na tante nanga bazinga babwaki nga naza na âge ya 12 ans babwaki nga tango babwaki nga na bandi o souffrir mama ye kozonga aye ko récupérer nga à l'époque chez maman me dit le papa na biso ya fait pas konza me malamu adi na bala azali na croisade na ba époque wana na Kalemi so tango azali na croisade mama ake kozwa nga me minga na papa edi na bala Ozana na kindoki po olia kindoki. Ouais, nazana kindoki na kati, nazana conscience te. OK. O ezaki histoire. Kutu nazo katango parce que tozana émission eko kokate. So na banyango za mulai pele lisanga makasi. Na katango poto sala makamosu. Wana sikoyo mama nanga zwinga ameminga epa ya papa edina bali za na croisade na stade Sendo ya Académie. Kuna ememinga za ba intercesseur rebelle selon mama nanga. Kokoma kuna premier jour, deuxième jour papa edina bana benga ba malade nyonso bazala. Ba memanga pe bati wana façon ya kosimba bato ezala kite. Selon mama nanga azaki na maya bande komela na coupe na coupe boy abwa kango mai wana ekwelanga na perdra de sous connaissance na banda ko bouger te ba memanga tina salle d'intercession. Après 3 jours ya soit le 3e jour à salle d'intercession na kati ya salle d'intercession nde ba eko yebisa pa ko zana mwana moko akoya kikuna. Donc depuis akoya kuna ala mukate ni apa edina bana ye atia loboko likolo nanga. À l'époque atia loboko likolo nanga pour ya prophétiser que na kozalaka mosali nzambe munene. Après wana na bika ko tia loboko ko ya kostuka le lendemain nzamba asungama ye lezonga na koma bien. Donc nzamba bikisanga za nzamba papa edina bala abikisanga na autisme. Après ça bazongi sanda ko papa yoki na biki a récupérer nga lisusu wana na zanza ba 13 ans et ko ba âge ba 14 ans papa nanga ba pesa épée poison
akenda Tanzanie ba soin maman nanga wana maratra benga nanga lisusu wana comme enfant de la rue papa sala kuna na ba traitement nga pe naza ko to mama zonga mbujimai nazaka wana tout ça kolala na balabala koteka ba mai ba benye po bika tout ça koiba parfois exemple na ndenge ya koiba nazana ba cicatrice ebele na nzoto nanga ba betanga pona koiba pona ko survivre siko mokolo moko ezaki na 2004 2002 je me trompe pas wana banyamulenge baza na port académie bango ne baza na ba commandant à l'époque wana baza ko lamba ba madeso na masango basangisa bien ngo vungure siko ba lambi siko exprimer za biloko moko ezaki nzoka za biloko mokonzi ngana banzala na ngana leki na moni mutu azate na zuna die na goliango ba ko yeba ngane na yebaki biloko ba betanga masasi awa naza na cicatrice awa abetanga lisasi awa donc na kokima nazo kima bakanga nga ba betanga lisasi awa na koyaki tout ça na tikaki na pota ale na pota wana na kima ti hôpital nga moka na hôpital na kati hôpital lokole baby makasi parce que ba soins précises ezala kité lokole beba ki makasi tout ça ba ko lukanga su na hôpital abandi ko lukisanga na kima hôpital na kena mboka moko abengi kabimba ezaka na cimenterie ya Kalemi puna na kiko fanda na bandi ko lala pembeni ya izine wana nde na yoka mongongo ezali mbula ezobeta na lali douleur pasi lokolo donc ebandi ko pola tout ça nde na lali libanda azali ko lala libanda oki mongongo na mia kombo wa para bapesa nga kombo nanga Philippe Kamuleta Philippe oseni parce que nazaki musulman mais mokolo wana na yoka mongongo ebenganga na kombo wa Samuel nde sika kombo wana ebima kombo wa Samuel mongongo ebenga Samuel mwana na ngai na fongoli miso mbala liboso na moni mwinda ezali butu mais na moni lumière makasi na bieza nini na kangi miso na peut-être pongi na la sur benga pour la deuxième fois mbula ezobeta na bandi kolela abisinga nganzambe na bengi senga nyoso lingi na kopesa yo moko wana senga keloko moko te atikala ki kolela na olele loko ezolelisa na ebaki yango te ekola mukana tongo après wana na la muki na tongo miso na ngai efungwama je commençais à voir les choses contraires akokota wenze boyo kuti mafuta mbila mais yo moni yango makila wow mais comment ki bongo kaka na bande ko mona nde après une semaine nzamba atindi papa moko azai révérend 30e CPECO Chabilo Etema azaki très fort na spiritualité nzamba atindi ye auti kisangani ayeti na mboka na biso kolukanga nde mutaimanga ba est yenda kenda kuna yenda banda ko orientenga tout ça na fanda siko na église tamu ele na église jusqu'à comme à l'âge de 17 ans à consacranga pasteur de l'église tito banda tina comme prophète église ya 30e CPECO na kisangani tina Goma prophète église zakinga tindenga eko kufa na eko bimawana na zongi Lubumbashi tindenge nzamba apesinga siko autorisation na ba 2015 na banda ministère ti na ndenge to salila Jofa Cargo Fret Express, le meilleur transitaire de Chine. L'acheminement de vos achats sera effectué directement de la Chine, lieu de fabrication, jusqu'au lieu ou ville, des destinations partout en Europe ou ailleurs. Commandez en ligne sur chaîne Amazon.com, Zara, Cdiscount, Alibaba.com, Zalando, eBay et faites-vous livrer chez vous. Contact plus 243 99 99 177 87. En partenariat avec eShop RDC, nous livrons votre commande en République démocratique du Congo. Jofa Cargo Fret Express, le pionnier, le meilleur transitaire de la Chine. Qui dit mieux? Très bien. Mais prophétie banaindeni. Prophétie. Mafuta omono makila prophétie histoire prophétie ni badandenge bon prophétie za ke logo yaki nango ezalaka mongo eti lelo ezanango
ezaki tango na lamuka ki na tongo, je voyais les choses à l'inverse. Na mokili beaucoup mona bato bazo tambola, mais baza na makambo ebele. Soki nzamba pesio miso parfois ekomelaka parce que zaka su ndenge ezaki kalate. Talaka na nzamba muto na nzoto, chaque fois ozo bebisa liboso nzamba ozo perdre babilo mosusu. Avec ça na lamuka ki na tongo boye, na bandi komona biloko mosusu. Donc on a moni mutu, mais peut-être azola azana ba sabo ngombe na makolo. Oui. Et puis ça mutu ana moni nga talinga na miso boye alekisi nga na monoko. Asaya aleki na ye. Donc nga na identifier. Surtout na ba côté na biso kuna kindokiza ka makasi. Kindokiza ka makasi ya nyama. Siko na bane ko détecter siko na ko keta wenze boye, mutu azoteka mafuta mbila na nzungu minene boye. Zoka nga na moni yango makila. Et puis na ye na boaki yango. Bakanginga batuninga na zo mona boye. Na sala ki ba dégâts ebele. Siko avec ça et comment ki na ba moment moko boye, soki na fandi boye. Na yo ki mongongo yebisinga na yebisa yo par exemple, na yebisio boye. À l'époque on a bandé ko yebisa batu ke na yo ki mutunanga azo yebisa nga na yebisa oza boye. Siko tango na lobi bobi zaka na ba esprit na ye kondira kaye. Papa wana nda yiko yebisa nga ke soko yoki boye ba kenzambe nda yebiso. Siko nga na yo ba kanzambe prophétie nga zaka na voix audible na vision claire. Na ko fanda na yo boye nzambe pe apesi nga message na. Et puis, si on a une zamba lobby, azamba lobby. Ezala malamu, ezala mabe, et kokisa. Alors, pour kokisa mate, sur les mabe, au salavande. Hein? Pour kokisa mate, sur les mabe. Et ça a tout, ça a la prière au toko c'est la moto. Et ça a la prière. Il y a une émission qui est dans la qui est à Kinshasa. Et ça même là-bas YouTube. Na sala ki émission moko na lobela ki batu na la ki parce que nga na sala ka ba émission tout le temps te na sala ka émission sur na ki loko le batinga na sala émission na sala ka ngo pona ko sala te na sala ka so na yoki vraiment na sala le pona koma awa na luki na mona kayo na zakani na zaki na intention ko zo numéro na ote mais na landa kayo tout ça na ndaka ba émission à chez Jean tout ça tant on a komi muto ali boso na yoki tant on a yoki loko ko mata ko sala émission ba présentanga ba journaliste te naza na posa mutu moko boye na sala ka boye asalaka na kiti ya jaune boye ne batangelanga yo ba bito ko pesa mutu ako connecter pa na epo zoaye ya ndenge na komi boye so la lamba na tonga la moki boye na bite na oki nzamba ebisinga kende ko sayebisa batu dans quelques moments ezana de misate ko salema na Congo ezana makile ekotana ezana autorité akokufu pe trouble ekokota na Congo mobimba. Mais après trouble wana kini ekokoto Congo ezanga kozwa la vie na ngote. Na sala émission wana na binisa prophétie wana révélation za ba pesa. Ezali na nini? Kaka na année oyo na mois oyo y a pas 4 semaines na sala émission. Avant et dans la est kuna. Oui. So sala ki ango émission za ki lundi vendredi makabo ebandi na est. OK. Donc là est-ce que les mokonzi moko kufa? Asi akufi. Gouverneur ya est akufaki. Ah ouais. Gouverneur ya est akufaki. Trouble kota ki na Congo manifestation sale maka na Congo mobile. Et loko etikali eza que batwana bazomona M23 bakozonga nyoso bakoku ekosila nango boye pe kini ekokota makasi. O makiye les akona za délivrance ya mboka na biso. Wana boko mango na za libosa. Yozo compter M23 kozonga M23 lelo goma ikomi na maboko na bango. Papa koma data lelo. Goma ekokoma na maboko na bango. Voire même Bukavu ekokoma na maboko na bango. Bazo kede Bukavu. Na ebiso voire même Bukavu ekokoma na maboko na bango. Voire même Kalemi ekokoma na maboko na bango. Me bakopanzana na ndinga jete. Le solo. Nga na ebiso nga na zolo bango na kiti na un jour okufanda na kiti wana même si nazate okozongela ka el malobo na solo ba enregistrer ngo ba bombango mala. Donc bakoma tina Kalemi. Bakokoma tina bakozwa pe ba mboka. Mais bakopanzana mabe makasi. Bakokoma na kinité. Bakopanzana mabe makasi yokanga bien. Trouble ekokota Congo mobimba nga na lobaki yango ekokota Congo. Donc insécurité ekokota Congo mobimba. Mais après moment où ekoleka 3 mois te janvier, février, mars ekoleka te. Kimia au Congo ekozwa ekozala délivrance au Congo ezwa na vie na ngote.
délivrance au Congo ils ont la vie nangote na comment eloko na zoloba je pèse mes mots donc ba rebelle ba aussi là na est et aussi la bien parce que eloko comme la Rwanda comment eloko na zoloba ngolo la prophète même pouvoir à Kagame aussi là comment eloko okufanda kawa na chaise d'habiter prophète moko alekaki awa pour la première fois il a parlé de ça et en Salem prophète Samuel oui oui que colonel nanga bino bo pesa kiti ya bokonzi wana po a publié Fachi comme président de la République bino ba pasteur bino ba prophète est-ce que vous présentez abiso pasteur ou prophète ou azana komo ya nanga est-ce que ça y vraiment mon sali ya Nzambe to bo sala les choses bon on garde de toutes les façons nazalaka politique et puis nazalaka na biloko wana te naza muto oyo na ebani na Congo te na ebani na Congo te na koloba ke na ebani na Congo te na ebani na Congo te na uti na village na uti mboka ba est kuna ba mboka na ebani na Congo te ba o ba présenter ye nde ba eza na certitude ya kuzaza musali ya Nzambe to ya solo la Bible nous dit ne juge point ba o ba présenter lokola basali ya musali ya Nzambe ba ye bien mais ngai na lobby oyo Nzambe a révélanga après mon peuple ozoleka eko déséquilibré Congo hein bon mon ango dingue ezokende eko déséquilibré Congo mais après ça eko leka 3 mois te comment date alléluia kinya au Congo ekozwa jamais tozwa ngona mboka so pour nango zo mona nini au kufa bien nango ko Kinshasa pe na mona nu vision na ede mais na moni ba panzana te ba panzani ga ba panzani na ebi tsa okufa na ulingo ba panzani ba rebelle ba panzana makasi na ebi so ba ko panzana ba ko panzana comment data lelo ko ba ko na moni nanga akufi ah na ko kosela Nzambe na moni vision wana te mais Nzambe ba revelanga ba ko panzana mabe eza eloko ya ezobimisa ba ekobimisa vérité moko ebomana na Congo ekobimisa vérité moko ba congolais so akoyeba pourquoi Congo ezalaka na passe mais pourquoi makambo ba pasteur keminini ba kotiongoti to moni ba pasteur boyaka tout le temps bosambela mais makambo zo na est moko na biso ba grand pasteur ya Congo to moni ba sortie médiatique na bango te sauf que na monaki ya nani ya pasteur Walesa na to mona zo prier zo nguluma na na drapeau mais ba pasteur mususu to moni ba sortie médiatique te pour nani bon mingi ba lire mbonga politique bon de toutes les façons eza mawa moni en général na Congo kozala pasteur amunene eza kozala na église ya bato ebele te kozala pasteur amunene eza kozala na bato ebele te kozala pasteur Nzambe eza intimité ya munene eza intimité ya yo na Nzambe ndeki munene to komona musu baza minene ne to mona ka bango za la église ya minene bato batonda mais est-ce que baza na intimité ya Nzambe bakobondela Nzambe ayoki bango entre parenthèses na Congo ba réalité eza ebele na kolobela ngwa wate naki kosala musala na ngai oyo intéressé ngai nde na kolobe mais na Congo na ba réalité eza ebele makasi relation no ezani na ba pasteur a minene ya Congo naza na ba relation te pour nani na yebani te au Congo na Congo okozwa message nga nazwa message ya ba pasteur nyonso ya Congo tango na koma na Kinshasa ezaki na mois de juin nazwa message ona kopesa Marcelo pour na mois sinaye baboya ko yambanga na biro na ye ya okenda ko beta porte na kenda na beta porte baboya ko yambanga apesa nga rendez-vous c'est comme si nazo kelela eloko moko boye na kozwa mbongo moko boye zo naza na message ya kopesa ezaki message ni na mona ki cercle ezokota na ndako na lupango na ndako na ye avant moi sina ya kufa na kendaki na kutana ki soki na secrétaire na ye na ebisi nazo ya message boye bako na kokota audience bako yamba yo na yeli sulu wana moi ça pasteur Maxwell akufi na nte OK a voyager na nte azaki na Kinshasa et puis ce qui m'avait fait mal na keibo et c'est un azate mais na zotele ma liboso ya balabala na kota na mutuka na zonga na mona abini na cortège na yaki bon je me suis dit bon c'est ça vous comprenez c'est que tant ozana eloko Nzambe ko pesa message ozana bato bakoyamba message te uko lobela ngo ba bakozwa bazwi te mais na bibwe
Yo zo musala nzambe. Pasteur Marcelo pe musala nzambe. Nzamba talisi yo ya talisi ete ça arrive aussi hein. Dieu a donné des choses en partie. Mutu moko te na ministère oyo ayebaka nyonso azalaka te. La Bible dit le prophète Élisée a prophétisé pour la femme tsunamite à Zumwana. Mais tant que mwana akufi, moi c'est maman ya mwana ekotuna ya bisinga ayebise eloko moko nzamba la bisanga te. Donc Dieu ne peut pas te dire tout, même moi j'ai besoin de la prophétie. Et ça parfois l'homme sunga na yebaka ngoti nzamba la la bisanga te mais mona musala moko na bisanga prophète et ça boye koma boye. Et puis na suya ngona tient en considération na tient ba prière. Okomona ekokisa. Par exemple, koya nanga na poto. Eza na mama moko azali na balabala. Nazo kita na mutuka atele misinga. Papa, boni bien. Ozala na passeport. Te na na passeport te luka passeport ozo kende poto. Pe oko kende ko melate. Nzamba zo linga okende poto. Azana eloko akotangisa oya sikapuna. Naza na connaissance na poto te. Naza na makanisa okende na luka kata poto angote. Tango na nazui maman moko azobelisa mobali na ya alingi akufa ba mimi na hôpital ba lobite mobali vraiment c'est fini pour lui maman benga na téléphone na mbete hôpital devant ba docteur na bondeli pona papa zongi bazongi sesu na ba soin ba ti dit paralysie maman abi papa na lingi ka oya obondela pona mobali nanga sur place maman azana passeport te papa na tini mongo passeport besoin. Papa na tini mikanda boye. Omoni ke biloko ezwami na facilité, après na poto na facilité. Mama tindi bien na ye na ju vol na eti awa. Na kosala mosala après na sisi na songi na. Pour dire que ezala biloko mususu mais nzamba ko révéler ngate. Mais akolekela mutu mususu ayebisinga. Nous sommes seulement, même moi, je ne suis pas seulement spécial que Dieu a le belanga chaque jour ezala kati. Eza na kama musu ko komela nga boye mais mutu ça yebisinga. Maison awa toza chez maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto ne yebite. Yaka tokisina metro chateau mutia daka yawu. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka siko na place tokoti. Azama na mboka maman Nicole Malonga. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Ah on a un produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolo bela makambo matampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambulaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza. Eloko evanisa mabala. Esa pona mibali. Grandissement, ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit. Sinon ko pasuka. Nakotela nakobonisa. Ezotraité tellement. Vraiment ngamo na za victime na meki yango. Oyo bazo benga na. Lesi yeyo azobongisa le poste. Eza eloko moko ezosala naturellement, ezali ba produit authentique kala naturellement sans aucun produit néfaste. Mais biso a prophète to basali nzamba lelo so nzamba pesi moi eloko moko boye grâce moko boye oyebani na ba niveau moko boye ba poto tout ça obandi ko mona ba mso azoya na simaki baza eloko te yonde otondisi. OK, muntu atondisa na mokili azate. Po koma wana ozaki na esika ozalaki. So bazongi so ba année antérieure na ozo négliger lelo ozaki lokola ye. Muto zaka na temps na ye. Parce que ba pasteur ya Congo orgueil leki makasi. So ganza ba pesi mo église ba 2000 personnes, 1000 personnes et sili na ye. À part on a pasteur ni okenda obeta porte ba yamba ou ba yamba oté parfois. Na kenda sur obeta porte pa ya pasteur Nino yo. Pona message na sa kutu na mission nango na Chebiso TV pona ko transmettre message wana. Na kende ko peta ko beta susu porte pas pasteur comme on est kinga musika. Alobaka biloko ya ba lien mi a Léopold voilà. Papa Léopold na kenda ki pana. Na kenda ki pana na beti porte. Bayebi singa mikolo azo yambate azana voyage.
nazongi akozonga mokoloni nazali na message pour basala réconciliation ya ba pasteur nyonso bazonga eloko moko émission wana eza na Chebiso TV tango namonaki na juillet na mekaki na lekaki na Chebiso TV na salaki émission na journaliste Eric to salaki na émission wana ba monaki émission wana et nzamba sungi lelo bazo sala ba réconciliation wana Congo na yoka ngango na musika na kende ko pesa bango message wana mais na kenda ki 2 fois 3 fois ti na moni asali pe na aleki susu na ba ibisinga ateyaki na église na kei o ya makatel jour bon yango salaki ke parfois na message na kika na émission boye na lekisi message na ngaba ba yoka ba yoki c'est fini. Décision au son excellence monsieur le ministre de la justice son excellence monsieur Constant Mutamba où il a joué pour na ko kanga ba église yozo jijon de nini ça très bien bozo déranger l'église est comme belé moi na Congo vraiment nzamba sunga na tout na parfois je me demande est-ce que on nzamenga na salelaka ndia msusu basalelaka parce que comme le logo la muki lelo oya prophète kingani abimi abandi pe logo na moni qu'est-ce que comme des ordres nzamba za administrateur à liboso eza ka nzambe atio na rôle na Michael na rôle ga Gabriel na rôle na ye donc ataka chaque chose na administration na tango zo panga 5 ministères eza administration mais comme la église na Congo comme le kola mutu amuka na tongo boye moi famille à 3 personnes abandi mbonda prophète à celle pe église na yo donc mon na Congo ba église eza ebele et comme ko ça peut salité mais ordre wana balandela ngo malamu et ko sunga pe mboka Congo et ko sunga pe mboka Congo tu es mieux spécialement pour na arrivé en France ils ont Baliboso je pense oui Baliboso mais Baliboso prophète Samuel Wanzambi a tché date na samedi le 8 donc samedi le 8 na le 9 na Sarcelles. Pourquoi qu'il y a Sarcelles? De toutes les façons talakaka na mboko na ibanité. C'est pour ma première fois. Et logo ils ont la carte des oganga. Parce que quand Dieu t'envoie quelque part, il a son objectif. À ça la mission à Pesaka. Tant que prophète, tant que comme une mboka, prophète a na makamomi bal. Opambola peut commodi. Commodi so bayambi yote. Mais so bayambi yo opamboli mboka ma. Opamboli population. Nazana bato belé babenga nga de par-ci par-là na ba YouTube ta balanda kanga. Ba musu ba tela confiance o ba ko tela mutute pa na musika na bonde la kabango. Tango na zuki na zu opportunité koya awa na benga ki mwana nga monko pasteur Guy na ebisete lukela nga esika oyo na ko réunir bato. Ba o na ba yebinga na ba yebinga te ba ya to bonde na nzambe. Grâce au nzamba pesanga esunga bango pe ba problème na ba. Yango na benga pasteur Guy nda yebi ba adresse tout ka lukela nga salwana et to ko sala ngo prestation. Qui t'a englouti. Et d'acciner lobini. Au Moïbi, c'est Job qui dit ceci. Il a englouti ma richesse et les vomira. Et cela veut dire, ils ont la batu monsu sur la kacha vie na bango, ba cause la bohème, et toi la bango basi ba melango. Et tout ça va mêler toi la moto, va mêler vie à moto. Pour moto na kende mosi les alakate. Pour moto mona bola mo ezalakate. Parce que moto no so na mokili yo nyoso bitaka eza grandeur étoile na yo. Moussa koza na maele ya classe mais eza na étoile te. Parce que soit mêlé étoile à monter, ils ont rendé. Oui, oui. C'est par la prière que étoile les ont. Ok. C'est par la prière, ça la prière, la délivrance, ça cause zongi, ça cause ça, ça montamela qui étoile na yo à 100 ans. Et puis zongi. Et puis zongi. Étoile ko disparaître, itinéraire la vie na ebungi. Ce que tant que Bible est bien, tant que Jésus a botami étoile na pertraqué. Ba toi mona ki étoile même ba mage ba lobi ki non, wana les étoiles ya roi. Mais tant ba komi na esika mutu azana mutema be na Jésus, akeye ko mona Hérode, tant ba mi pas Hérode étoile ça nini. Ebungi. Et komi englouti et disparaître parce que ça na mutu azo luka e po abumaye. Amener étoile na ya ki roi ebungi. Ti ba bandi ko tant ba bimi ba komi liboso boye et mona ni lisusu. Donc mutu mabe akosala ke étoile na disparaître. Une main noire peut être au-dessus de toi, étoile peut disparaître. Parce que nous sommes mutako bika. Et ça grandeur étoile là. Parce que ça a une étoile,
mais obika étoile na yote parce que eza bamso azo sala ba étoile ba tumosusu tout ça les acteurs moko to décortiquer on a ndenge ya makasi pe batu ba comprendre comment vie sociale les vie spirituelle les donc de 15h à 18h de 15h à 18h le samedi et le dimanche de 18h à 21h so pour batu ba hôtel biso le samedi bako sande ni pour ba région le numéro de téléphone eza dispo numéro de téléphone ya liboso eza wana eza 006 066 00 69 48 0 eza numéro ya liboso mutu wana bengi ya kubenga akozwa mwana nga pasteur Guy akozwa ye et numéro nanga propre pour bazwa nga eza plus 243 81 26 20 680 plus 243 81 26 20 680 bah je viens directement facilement et puis bah comment vous avez combien de temps en France n'attend na temps mouké makasi na temps mouké peut-être semaine prochaine à Kozonga église sur église nabiso eza na Bandal quartier Adoula avenue Kivu numéro 7 bis numéro 3 bis pardon comment église la restauration par Jésus OK et l'accent restauration moi vous comprendre déjà mon restauration donc vie est restaurée par le Seigneur Jésus tout ce qui peut être mauvais yes quand on a qu'on restaurer très bien église non pas pas église faut pas quand bien faut batika bon selon ma norme ba église na biso eza yangate parce que nazana papa na ngai o akamba ka vision mobimba nga naza deuxième personnalité na communauté eza église na biso eza na ba norme tout ça na personnalité juridique tout ça na ba document nyonso à l'état peut te respecter ka ba norme à l'état peut te zape na bato et puis tout tonga siko église à monene makasi na côté ya bombo to va parcelle to somba ke mopango to tonga et là on y oso reprocher na ba prophète congolais le roi pose à prophète nini opene diranja kayo a tuni question après za na sous question na we après yo mo na ba nini oso diranja na prophétie et puis na prophète congolais façon de travailler na façon de ba aussi la musela voilà dans la question piège ah bon je pense pas c'est la question et le koni nazo reprocher et le koni au sérieux et le koni au sepela na ngote na eseli au prophète musuba osaï bon et le ko na ko sepela na ngote et pas ba prophète beaucoup de prophètes ba salela onzamba lobi pe ba sela te au conscience na bango lobi et puis si nzamba lobeli le côté ko lobate fanda kimi et si c'est prophète na ngote nzamba lobaka tous les jours et puis au moins ba prophète à Congo ba komi que ba prophète ebele ba komi que mutamuka na boye po ayoki sango moko boye abimi pe na prophétiser na logo tango logo ebimi na nte azolobela ngote mais tango ebimi ndi aliye kubimisa prophétie to ayoki yango sango na bimisa prophétie pourquoi ça ce qui nzamba lobi na yote fanda kimia fanda ka kimia ngalo ling na zao ce qui nzamba lobi te ata oyebisa prophète prophétiser na prophétiser de na ko sopone. Je ne peux pas dire des choses pour na sepeli ça mais ça ngote entre bino ba prophète vous avez un niveau monto aleki moninga na niveau to kulutu aza niveau oyo eleki moninga ezalaka intimité à motu na nzambe c'est fini la grâce est la même mais intimité na nzambe ko tso ba profondeur eza lokola président za na batu aza papa ya batu nyonso à Congo batu nyonso à Paris baza batu na ye vous comprenez batu par exemple président en France batu nyonso à France baza batu na ye baza ba relation parce que les autres bango mais okomona que parmi les relations to batu nyonso baza eza na oya limité awa oya limité awa oya limité awa oya selon les intimités on a mutu so aliaka na esika moko musu ba ko solola mais ba aliaka esika moko te intimité ya mutu na nzambe ndi c'est la kisaka kimunene ya mutu ya prophète c'est un peu ça prophète Denis c'est ça la prophétie belé hein où il s'est réalisé après dans beaucoup na biso il y a une intimité ma casse dans Zambie c'est parmi les géants c'est parmi les géants prophète Denis c'est parmi les géants au moins le logo bumi Congo
tout le monde a bola ma basali en Zambie tout le monde a collé baka mabe na bango de to brandir même nga Samuel na ba erreur na ngai na ba faiblesse na nga parce que na za mutu na nzoto vous comprenez un peu ça na ba erreur na nga pe na bolamu na ngai mais okomona mutu azangi komona bolamu oyo ya musala na salaka mais azoluka ka erreur moko na ko sala lobby to lobby kuna ou bien eza faiblesse na nga de abrandir prophète de Nil c'est parmi les grands eza ba géant eza ba exemplaire na biso eza ba aîné na biso simple ça to retenir nini na passage dans la France et puis na fauteuil jaune bandiko ba la biso message ezani et loko na koyi na ko lobila batu ya na leki na pa na Saint Jean eza que ya liboso na zo invité batu na action ekosalema ya mibale na zo sabatu ke nzambe azosala oyo asala ki il est le alpha et oméga Emmanuel au milieu cela veut dire nzambo asalaka ti lelo ti lobikuna akosala mutomi tiaka confiance et pas nzambe ko tiaka confiance et pas mosali nzambe te tia confiance et pas nzambe nae donc ozwa lobiko mais si vous tiaka confiance pas mosali nzambe ozala trahi ozala déçu nini okolo bana na président de la République Fachi Beton sur la biso pour la citation de rapport mboka na biso. Ce que je peux dire à notre président en ce moment, c'est le moment de prier le Seigneur et de prendre des décisions comme un président, comme un père de la nation. Et c'est fini. Mais ce qui se passe ici est traumatisé et au leka. Et qui n'est au quota. Merci. Merci beaucoup na passage na yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup na bandeko tout. Batali biso, restez connectés, restez branchés. Tout le monde estima. Merci. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro.